Voilà, bonjour, bonsoir Balandino, soit des shows d'Enar TV, merci Nabao Balandi des shows d'Enar TV. Tu es tout partagé les sous ensemble, kakane te sola kanabino papa mama simba nabokepi. Nazana ni solo moko mama nabiso abenga na des shows d'Enar TV. Maman lobi des shows bêta li solo pesa conseil na communauté, quel est le problème? Zala brancher tous les kina détail. Mais avant tous les canaux détails, tu as invité que pesa bambote na Balandino, soit des shows d'Enar TV. Zambalo la bate la biso, tokuta na gato solo la. Bon week-end, au kata mabota na bino, tobeta li solo. Nakoleka rapidement na des annonces, tozana des parcelles ya Roteka. Angola Luanda, RDC Kinshasa. Parcelle ya Angola, ezana Mabor. Ezana 4 chambres salon, 2 douches, 2 toilettes, 2 vérandas. Ba véranda nango eza tolé, ba zipa pona malili bana Angola ba yebi. Lupango ezana tank, réservoir d'eau. Ezana kati ya lupango eza clôturé. Soki oza intéressé, benga des shows d'Enar TV, tokopesa yo numéro ya kolo lupango bokosola naye en privé. Tozana deuxième parcelle na Kinshasa, Nsele. Lupango eza na Nsele, 3 chambres, salon, 2 salles de bain. Lupango eza na 30 sur 40. Soki oza intéressé, benga des shows d'Enar TV, tokopesa yo numéro bosola na kolo lupango en coulisses et que ça la bien, tobeta li solo. Li solo on a zobetelo ango calmement, sûrement et doucement. Et ça li solo moko passe. Landa penda très bien. Au mona ya tala elo eleki tika ezate. Elo na obanda liboso avant na lobelo ko eleki tika ezate. Ya elo soke simba te tika. Bolingo pe soke simba te tika. Tobeta li solo a mama. Mama na biso alobi de show nazalaki na Kalemi. Maman na biso azali na Kalemi. Alingana ina mobali na ye à l'époque. Maman azalaki na 21 ans. Mobali na yaki kokufa. Mais tant mobali akufi, atikaki maman na zemi. Maman lobi de show juste na boti lelo, lobi guerre ekoti na Kalemi. Bae kokima, balongwe na Kalemi, bake vers Goma, Goma bake Tanzanie. À partir ya Tanzanie, bavandaki na camp réfugié. Maman na biso lobi de show, maman na nga pe akufa na monaka yete. Sadi maman na yepe akufaka, ye atikalaka mwana muke, amona maman na yete, maman mbanda mutaboko la ye. Koboko mana maman mbanda, yepe ayaki kozwa mobali, me mobali pe akufi. Tant mobali akufi, na zemi, bakimi guerre, en fait aboti, après bakimi guerre, baki na Tanzanie, ndenge na lobi, bref. Kokoma na Tanzanie, nde sika kene kokuta na mobali na ye, o tozobeta na lisolo. Maman lobi de show na Tanzanie ta on tokomi na camp refuge. Maman yeba iko kanga suki na kosala manzaka. Ayebi ma osala misala mike ya maboko suki na manzaka. Maman banda ko débrouiller. Maman botaki mwana na ye, mwana komaki na 6 mois. Maman lobi de show mwana na kimaki na ye toke Tanzanie na bandi ko kanga suki maleme na camp refuge. Ti mwana na nga ya ko koma na 6 mois. À partir à 6 mois, nde ba ko kuta na mobali ne oyo to beta na disolo. Maman lobi de show mobali wana banda ko linganga na boyaki. Mais nazali na camarade moko ebisinga no monika ba difficulté ndenge to vandi na camp réfugié, vie eza bien te talaka ya lobi aza bien aza posé aza na ndaku ndima kaka. Bref, maman lobi de show na boyaki mais na suka. Maman andimaki. Maman lobi de show tant to linganga na mobali na epsa mobali ke naza na mwana. Po banda okutanga na mwana ngaza ina 6 mois. Alingi maman na biso na mwana ya 6 mois. Maman bi de show na boya ki po na préféra ki na kolisa mwana nga moko na bandai ko débrouiller mwana nga ndai ko zanga milikité quelle que soit difficulté tozaki nango. Bref, maman ekondima proposition mobile. Mobile abi non, t'inquiète pas, mwana na yo aza mwana nga. Na ko bokola mwana na yo très bien, na ko kolisa ye bien, komi tungisa kutu na makambo wana te yoka. Na fungoli parenthèse rapidement pour comprendre. Webi mibani
mibali baza très compliqué. Mobali soka linga koma côté yoza. Mobali soka lingi a accomplir mission na yepa na yo. Yaya to sengi paradis a opesa. Metango okoma na mission na ye a oboto la paradis. Ça c'est des hommes. Ndimelanga. Na kangi parenthèse to betali solo. Maman lobi de show na ekondima mobali apesa ki ba assurance. Komi tungisate pona mwano naza mobali aza mwana na yo aza mwana nga na kobokola ye tisuka. Promesse o mobali apesa ye na mwasi. Bref, balingani. Chose grave. Maman lobi de show to lingani na mobali na bima pa na biso na lakate. Na zuka bilamba na nga du fait que na ndo boko ma pe na maman mbanda. Webika ko vivre na ba maman mbanda ndenge ezalaka. Na mona itina kolaka ezate le roi mobali alobaki aza na ndako aza na nyonso aza posé. Maman memana ki na influence wana bakena mobali. Mais kuneska bakoma na mobali aketike na nupa maman moko boye ya famille. Maman na biso abi de show na kamwe mobali abaki aza posé aza na ndako aza na nyonso. Mais aketika nga pa ya maman moko boye ya famille na bango. Bref, bavandi na maman wana. Maman na biso abi de show na ndo continuer ka ko débrouiller ko kanga suki tous les restes des choses ndenge na continuer ka. To bandi pe ko vivre na bandi pe ko sunganda ko kota atika kinga. Mais kota kendaki pa maman wana maman ebisi yo ndeko na biso o yo zolanda. Mwana biso o yo landi ye asala kate. Aza étudiant azotanga nanu. Sko yo na mwana boy olingani na ye ndenge nini akosala na yo nini. Yo na mwana okiko linga mutu azana na campus. Ye azo continuer ba étude. Boko vivre ndenge nini akosala nini na yo est-ce akozala na makoki akobokola yo na mwana. Maman na biso abi de choses nazaki surprise ya koyoka ndenge mama wana lobi. Mais du fait que bolingo kwiti yaya yoka. Webi bolingo tant to linganaka. Tozala na frente bolingo zaka kwiti. Bolingo tant to linganaka ezalo kwa chauffeur azopusa mutu ke kata frein o ezana frente e kendaka. Kote le manango ezaka kote ekendo tutana. Soki tutani pan ndesike etelema. Alors tango tutana ezaka dégâts ya suka. Soit la mort ou soit la vie. Landa li solo o comprendre pourquoi na yebisi ndenge wana. Mama lobi de show bolingo kwiti nyonso na banda ko mona te. Bref, na sima mikolo mobali ay ko longola epa mama wana akena ye na Dar Salam. Po mobali akendaka Dar Salam atika ka na maboko ya mama wana ainsi de suite ayaka tout le temps bilo mwa ndenge wana. Aye ko zwa mwasi na ye na mwana wana baboti te. Akumba ina bango bakei na Dar Salam. Dar Salam eska bakendaki mama na biso abi de show. Kuna peke kotika nga na ndaku ya camarade. Camarade wana pe azaki na mwana. En fait, azaki na mwasi na mwana. Du fait que nakuta muninga na nga mwasi, muninga mwasi ya mbinga très bien. Tovandi sous ensemble. Na ndaku ya camarade. Mama biso abi de show tovandi ensemble na mobile. Tant mwana mama na biso yeko kokisa inane. Mobile abandi ba caprice. Mobile abino mwana lokwa akokisi inane. Zongisa ye pa na bino totika laka abiso mibale. Ya on a ebisi yo moni ba promesse. Mobali soka linga koma kote ya zo linga koma. A osaelo nyonso yoki koloba. A okiko tia ba moyen nyonso anje po a koma baloba. Po a obtenir objectif na ye. A koma na point o ya zo linga koma na kati ya vie na yo. Mena sima na ngoso ezai bolingo solo te. Mamona mbwa. Landa li solo yoka. Mama lobi de show mobali ya baluki. Mwana eko kokisa inane. Alobi zongsa mwana wana pa na bino mama abi de show. Nebisi mobali yo na ebisaki yo papa na ya kufa tika ye na zemi. Mwana bota ma papa azate papa akufa. Oyo kokutanga na mwana na lobai ke mwana ana papa te. Ondimaki roboko la mwana tina suka. Bongo inane ya pamba. E komi na zongisa ye na famille na kozongise pa ya nani. Kuna mama mbanda. Ngamo okutu na kimi. Bongo o nga na boti na kende kotike pa mama mbanda. Papa na mama mbanda ba na ka réfugié. Mwana okendo sa nini kuna. Problème ebandaki awa landa li solo oyoka. A partir ya ona mobile ya bandi ko yana ba comment dirais-je mobile ya komi ko laksa mwasi ba mbanda. Ba photo na téléphone des choses comme ça. Maman lobi des choses bolingo koma ki net mais kaka ndenge ezalaka. Bolingo batu bayoka na ate niveau pe bana babima ko croire te. Maman lobi des choses kande to vanda ki ne wana mwana liboso. Kande to sona mwana mibale, kande to sona mwana misato. C'est-à-dire baboti na eba na misato plus oya yakine na maboko ça fait combien? 4. Car na mbutu. Bref,
Maman lobi de chaud, tu as qui cause chance à voyage. Car ndenge za kamamba ba réfugié, ya ba réfugié, chance à voyager, ba kumbi bango vers Amérique. Ba ke na Amérique. Bref. Tant ba komi na Amérique, mobali a ebisa moi sine na Amérique, au moni a iska tokomi a ils ont dit to yebilanga. Donc mutuna mutu fa luka. Maman bi de chaud, to bandi ko vivre na mobali to yaki sika ba laksi biso langue tout consort. To bandi ko bunda na pe vi malembe ka ndenge zalaka. Chose grave. Mobali loko la tangaki na niveau ya mboka. Azalaki na mwa notion. Ba sollicitaki na ba association kuna na Amérique. Soki ba paya baye. Ba nouveau veni ba réfugié ya sika soki baye. Mobali na bande ko kelaksa bango ba marché. Ko sa la bango ba démarche mususu ya ba mikanda tout consort ka ndenge zalaka. Po ba désigner qui est comme interpréteur na association. Bref, maman abi de choses to voyina mobali chose grave. Et ko sala kezana ba nouveau moko bayaki na kacha ba nouveau wana congolaise moko azalaki wana mère de 3 enfants. Mobali na yake ko kwea congolaise wana ndeke. C'est-à-dire ake ko lula congolaise wana. Bref, balingani na congolaise, maman ya bana misato. Problème bandi na vie ya maman landa lisolo sko très bien to bandi lisolo awa. Maman lobi de show, mobali problème bandi. Mobali atingami na congolaise wana a négligé o yaye mwasi na bana combien 4. Misatu yaye plus moko o mama yaki na ye. Maman na biso lobi de show, mobali to vaine na ndako, mwana ya mama na biso o ya liboso azaki ya mobali. Babotaki ye, en fait o ya utaki na ye na Kalemi, tant mobali akufaki. Mwana liboso wana azaya mobali eko kokisa 17 ans. Pouye baboti misato moko ya batu oya zwaki na maboko oya liboso na eko kokisa 17 ans. Papa yebisi mwasi na ye naza isusu na besoin ya mwana no azala awate asi akoli aluka moyen akende ko débrouiller ailleurs. Des choses mwana batu okutaki na mama na ye ondimaki oportaki garant okoboko lela ye mwana yango mama ndimaki bolingo ya toza na mutema malamu eloko yo osala te tika kolakaka. Et loko yo sala tetika ko promettre juste ka pour kosa mwasi okota na vie na ye lobi ko baluka c'est pas propre. So kuti mwasi na bana na ye linga bana na ye. So moni ke yo ko linga bana ona te ko linga pe mwasi wana te. So moni ko linga bana ona te ko linga pe mwasi wana te po lobi ba problème ekozala. Ya so ko supporta ko boko la bana batute ko linga mwasi oya zana bana te. Toke na ngobongo parce que kozala bien te oyo ko lingena bana en même temps yo linga bana batute okosi e oboko lele bana mais lobi na sima bambula yo baluki landa du solo bien. Maman lobi de show mobali ya baluki abi mwana nga komi na 17 ans a débrouiller a kendo luka vie a lingier lisu na ndaku te. Maman bi de show na bondeli mobali azana 17 ans to zela kokisa ata 18 ans akoma mukolo a débrouiller soki azui musala akende orobengane boye azana 17 ans aibina nunde ya koluka vite azana musala te azotanga akokende pa ya nani. Mobali alobi boloko ayo boyi tokotala na ndako oyo moko ifo lala moko ifo kufa moko ifo tikala problème eza awa. Mobali alakie lokola yo linko longola mwana no awa te mwana aso ko mukolo mama abi mwana ana 17 ans papa abi 17 ans za déjà mukolo bima kende ko débrouiller mama abi non. Ok, débrouiller ndeni aza mwana mke tozela 18 ans mobali abi lokuta akende lokola mwasi aboyaki mobali abi botokota na ndako oyo ebembe kolala soit yo ou soit nga tout ça. Maman abi de choix partir ana toyoka na reçu na mobali te tokoma na ba séparation du corps moko tantôt plutôt kaka na ba séparation du corps na ko swana ndi 5e enfant akoti 5e enfant 4 baboti na ye plus moko oya ya na ye na libala 5. Mama boti na ye bana 4 plus oya yakine na maboko oya yakina maboko nde problème. Mobali alingi yete yaya olingi yete mokutaka ye na mwana wana aboma ye to abwaka ye non. Yango mama abi de show beta kaka lisolo to yoka ndenge communauté ba kopesa conseil na kati conseil ni yo kopesa na kati tant que parent tant que mobali ya solo tolobe ya mibali ya solo mibali ya lokuta te ya plastique papa ya solo olobani na problème oyo mama ya solo olobani conseil ni yo opesa na kati yao
Maman abi de show mobali alingi mwana te, mwana ifo akende. Bref, car na mbutu 5e enfant eko botama. Maman lobi de show ayeko pesa nga zemi peka na kati ya loyengi wana. Bo potana, bo zongana, bo potana, bo kabula nzoto, bo zongisa zemi ekoti. 5e. En même temps mobali kuna na congolaise. Kole serré, a tingamina congolaise mère de 3 enfants, a sundoli oya ye mwasi na ndako. Na zemi maman lobi de show, zemi wana tango eko kota, na souffrir na zemi, tindenge na eko bota, souffrance, okondimate na Amérique. Okondimate na mikili ya mindele, pasi ya suka. Mobali a saboté, a s'enfouté. Mouté makaka pas congolaise, mais landa oyoka. Congolaise mère de 3 enfants, otiki ba oya yo 4. Poto tanga wana te po alingi ete, otiki ba oya yo 4, okie kolanda mère de 3. Ça va pas non? Ça va pas la tête. Maman lobi me desho mibali boza ndenge nini. Mibali boza ndenge nini, mibali boza batu to boza akabamboa. Tika to beta lisolo parce que ba gafa boy ça ne va pas. Bref, maman lobi desho na sima mikolo lokwa to yoka na mobali te, mobali abi lokolo boya ko benga na mwana awa la kaka. Soit yo soit nga moko ifo akufa. Et ko sala mwana ya mwasi ya mibale alambaka. Mama lobi de show tant mwana eko poussa na mwa muke, le roi na yeba yipe mwa anglais, bébé ona botaki ya suka 5e, na bandi ko sala effort ya kobima na kendo lukambongo po mobali ya boyi, bakaboli ba charge. Alobi yo ndengo zana sombaka biloko kolia, ngana ando futa ndako. Mama sombaka biloko kolia, ya bando futa ndako. Alors maman za ko obligé akendo lukamusala, kaka ndenge za mama abi de show na souffrir. Na boti na difficulté belé ya kozanga me muta na poto azana Amérique souffrance ya kozanga. Bref, kande mama bando ke musala nzoka mobali na sima komi na esprit ya kochela mwasi poison. Mama lobi de choix chela nga poison ni boso esimbaka te landa to shite awa aye kochela mama na biso deuxième poison acha ngondenge nini. Mama kenda musala fi na ye ya mibale alambaki asisi kolamba atiki biloko ndeza kakaboli ka ndenge zalaka. Papa azui poison ache na biloko ya mwasi. Landa awa bien. Ache poison na biloko ya mwasi. Mwasi tango ye ale. Mama na biso abi de chota onka na le biloko wana na yoki chaleur e bandi. Na suki tina linzaka. Na suki tina linzaka chaleur mulunge. Mama longoli bilamba nzoto mobimba. Mama akoyi nasi. Oya ya mususu ya mobali azalaki te, oya mwasi azalaki te, mwasi na mobali nde bazali na ndako na bano mususu ya mike, mwasi akwei. Mwasi tango akwei mama lobi de show, soye bando bimanga na munoko, soye. Soye zo bana munoko na kosanza, mwasi akwei, mobali atelemi, azozela mwasi akata mutema. Oyebi yaya eloko eleki tika ezati. Olieba bomayo yango tobeta ba masolo miko nyonso toloba miko nyonso eloko eleki tika ezati. Olieba bomayo tika. Oya zana matoya koyoka sa nini? Yoka makamuto oloba. Mama lobi de show na eko kwea. Mama akwei abungisi connaissance. Mobali na ndako abengi ni ambulance. Abenge loko te alerte mutute, mobali azo sala sembla mais aza sur place ndenge mwasi akwei. Mama lobi de show na kwea na bungisi makanisi a perdre connaissance. Mobali a sur place na ndako. Mama bi de show na ndenge lekaki na ndenge sukaki na yebite na eko sutuka ka nazoka mutu mwa azo betanga na likolo. Omo soko kwei olali no, mutu obeto na se makolo azo chodine na makolo boy. Mobali azo chodine na makolo atala soka akati mutema. Foza la mutema yaya. Yon toloba na bino mikonyusu masolo to betaka yonde yeba oyo za ane alingako ya eloko eleki tika ezati soki eloko esimbite tika oleba boma yo lokola ngulu. Mama lobi de show nokika muta zo betanga na makolo azo chodine na makolo moni hotelemi no yo za ya kolala mutate mi na sa makolo no azo beto na makolo boy azo tala soka akati mutema nde mama fungoli miso atala boy mutate le mi liboso na ye. Mama la mukabwe nde ko comprendre mais quel est le problème? Mobali ka ndinga mona kindengwana a partir ka ya efe wana. Mobali akanga bisaka na ya sa nini? Akenda. Mobali akima nde na vai na obeto lisolo mama bi de show. Mobali abima na ndako akenda. Mais tindenge na kwe akiwana na nyonso ndenge salami na yebite nini eleka ina sima. Eloko na eko reconnaître ka ke na kwe aki na longola bilamba na nzoto. Na eko reconnaître suka nde na fungoli misu po na oki muta obetanga na se ya makolo.
Ndenga bande ko bete na se ya makolo azo beta po ata la soki akati mutema. Il faut za mutema. Eza na batu baza na mutema. Yo mona batu musu ba okufa na bandako. Mobali nda boma. Muso mwasi nda boma. Asali eloko moko asali sambla na suka pe ba yeko tuna bino na ebitenga pe na kotika asiko. Ou bien to monika ka koinga pe na bengi. C'est ça se fait comme ça. Maman abi des choses na pika crise na ndenge na lamuki na moni mobali azobeta na makolo na fungola misuboy ya telemelinga abande ko bete na makolo na tendance atala soka kati mutema. Mais maman abi des choses on a lia ki biloko na efiona ka atango ebandinga na beleli nzambe na bi Yesu Masia. Jésus Christ de Nazareth na kokufa te, nzambe sunganga na kokufa te parce que maman yeba kite eloko nini ezo salama. Chaleur ko banda na suki tina linzaka toki. Fulu soye bandi ko bimana munoko na ndenge akweyaki. Mais lilobaka oya belelaki Jésus Christ de Nazareth sunganga nzambe na kokufa te. Eloko ka mama yebi oya lobaki yango wana. E yaye koyeba na suka ka ndenge atelemi po mobali abanda obete na se ya makolo. Donc ka mobali yeko mona ki afungoli miso. Monsa yeko telema. Mobali kaka parti ya makambo wana ndenge salamaki mobali akanga bisaka na ya sa nini akenda tilelo atiki mama na bana 5. Tilelo akenda atiki mama na bana 5. Congolaise oya banda kolanda abomi libala na epona kolanda congolaise mère de 3 enfants. Maman na biso abi de show na minute congolaise wana zwaka mukanda akenda Kinshasa na minute ayana mobali na ye. Congolaise ana mobali na ye awa na Amerique. Ye papa bana kima bana na epona congolaise wana akendaka alandaka loyenga ya congolaise ba continue ko sa bolingo na congolaise mais na minute mobali ya congolaise aza na Amerique et salima wa passe. Na soni yango maman na biso abi de show beta lisolo pesa conseil na communauté yaya. Oyebi na bolingo eloko eleki tika ezate to insister na kati ya lisolo. Maman na biso a raté liwa oyo a raté mobali ya linga bomaye. Pona nini mwasi aboyi ko dégager mwana na ye ya 17 ans na ndako. Maman lobi de show to yokanaki na ye yenda ndimaki ya kobokola mwana nga po soki alingai mwana nga te nga na ngai na linga te. Na ngai na préféré ko tikala na bokola mwana nga. Mais ya laki mwana no aza mwana nga na kobokola eti suka. Comment oko benga na mwana depuis l'âge de 1 année abenga naka déjà mwana. Nazong c'est pas ba parents et simbate. To komi na Amérique mwana ana 17 ans abia bimana ndako akende. Mwana okende wapi asisi na okotanga te azana no mineur. Na ebisi epesa mwana chance akola. Soka komi ata mukolo azu musala ebongo akende. Mobali aboyi alakaka e entre ngana yo moko ifo lala. Soki yo lalite nga ifo na lala. Yaya bolingo soki komi na ba malako eza esu bien te. Yona ebiso pe quelque part mobali soka linga koma akokisaka ka bossa na ye na nzoto na yo. Mobali akenda na ba proposition nyonso. Ayaka na ba proposition tout atiaka même ba moyen en jeu juste pour koma na kati ya esika oya na ngoposa na vie na yo. To juste pour kaka mona nzoto na yo akolaka yo nyonso akopeso nyonso mais juste mission azana besoin akota na vie na yo. Ayeba nzoto na yo asala posa oya azana ngopo na yo. C'est ça le problème. Yango maman na biso abi de show beta kaka lisolo pesa conseil. Voilà autre nga tout le bapona maman na biso ngwana yaya eloko eleki tika ezati. Maman lobi de show soki na tele maratende na koyaka histoire na ngesuka kiwana. Parce que ndenge na koyaki na ebi nini esalamaki te na ebi nini elekaki te. Na ye koyoka ka ndenge azo beta nga na se ya makolo. Tant na fungoli misunga na ye totalani nde mama telemaka a partir ya wana esimba te mobali akima. Ti lelo mama tikala na bana 5. Aboti eba na 4 plus ayaka ni na maboko mobali akima yaya bolingo ba force rate yeba na nyoza na ye bolingo ba problème suka kaka likama oya zana mato ya koka saini oyoki merci beaucoup benga de show de Nar TV na ba sujet bien oyo komelio e komela ba misuste numéro na nga ngwana gravé na WhatsApp même numéro les appels WhatsApp orozwanga pesa biso ba sujet bientôt lo belango. Oye komelio e komela ba monsieur, c'était le plus important, partagez votre émission et à tout partager, c'est très important. Partagez pesa bande comme sus pesa entourage na yo. Baye bake oye le kitika ezate. Yo forçara bolingo okufa. Bolingo ezara bien soki balingi yo, mais soki balingi yo te. Likama mikakatano na mikakatano. Yaya to forcer le kwa balingi yo te passe.
bolingo il faut balinga yo po mona sentiment nango po mona kitoko ya libala il faut balinga yo mais soki balingi yo te même na libala ekomaka ngai oyo aza na matoyi ya koyoka sai nini oyoki partagez votre émission aimez commenter kosala bien ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission ezakoya pesa réponse ciao.